Bande kona ngai na pesi mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi ngai lisusu mama Adeline liboso na bino pona ko partager makambo o nzamba te na partager lelo na bande ko nyonso o na ko partager o bolanda nga na Adeline TV na ko partager makambo o matinga na partager pe na lobela makambo oyo nde toyebi na chaîne ebiso oyo toloba plus mambo eza spirituel nde yangwana na epe kosala video pona koloba makambo pona makambo oyo eza na actualité na Congo na biso ba congolais makambo ya ministre Constant Mutamba yango nalingi na partager na video oyo makambo côté spiritualité na makambo côté normal boye physique makambo ndenge ezolekela nde biso moto yebi na koloba o na koki koloba kati na video oyo tobondeli kolo azana nga na komba tata mwana pe mulimo santu nzamba mpontulendo nzamba bakoko na nga papa na pambolio na pesio merci pona bomo na zana ngo pende ko moko na moko akolanda video o papa tikete video o papa bana no bakolanda yango papa ba comprendre nini oyo ngolo bana bango kati na video oyo na kombo na Yesu pe na nguya mulimo santo ya yote ekende musika na ngai na komba tata mwana pe mulimo santo amen. Bandeko bokolanda nga mbali boso ngai kombo na ngai mama Adeline nasala ba video awa pona ko partager makambo eza spirituel kati na bomo na biso na mokili o makambo eza ka spirituel oyo mukie o na comprendre ka yango nde na yaka nango na ba video oyo pona ko partager na bandeko nyonso lelo na ko partager makambo o toza na ona actualité ya ministre na biso Constant Mutamba oyo auti ko démissionner en tout cas nga na ebité nde kaka na lobaka ba information na biso totala ngo kaka botali boy kuna balobi boy après nde to aka koyeba nini o penda elobamaki o ezande ngwana to aka koyeba ngo après nzamba mona biso nzamba za na biso bande konyo so bolanda kangai bolimbisi nzamba mona biso mulunge moyi makasi non ça na ngonto comme dia na pokwa na boyi kotia ventilateur po ekosala makelele ya ona sipoteka nzamba mona ngai na sipoteka mulunge bande konanga mikolo euti koleka na sala ki video pona ministre Constant Mutamba ba obulanda nga boyebi na sala ka video na lobaki boyi papa ya makambo oya bande kosala na Congo otomoni biso nyonso en tout cas musala oyo Constant Mutamba sali na Congo na ndenge ka na motivation na ya musala na makamne en tout cas na ebite aneni no biso tozana na ministre moko oyo atelema lolenge wana oyo atelemi penza pour na souci ya mboka vraiment en tout cas ngale na mona ki on vraiment azaki mutu o futo betela toujours maboko na makambo oye abandaki kosala sikoyo ngai siko na mwa mukema yelo nzamba takati nanga natalaki na lobi nazoloba na bino na makambo na mélanger na okende na mambo eza spirituel na okende na nini na ndoto ya ndeko moko abengaki nga ebisaki nga avant makambo oyo ya Constant Mutamba ebima nde toko analyser pe na ndoto wana awa na video o toko analyser ndoto ya ndeko wana bandeko na ngai na lobaki yango le natali ngabi na mokili oyo soko telemi na likambo moko eza oza pasteur mosali na nzambe otelemi na makambo ya nzambe ubie otelemi na makambo moko ya kaka otelemi oteka mutu to na commerce moko makasi likambo makasi yeba yango bato mabe baza sima na yo bakoza na posa bakwesa yo soit ba initier yo okoma na bango ubie bakwesa yo omona na lisute na miso ya bato eloko ekosimba osikoyo spiritualité nini oyo zanango
ba obotala ki video na te na boyi kozong son awa na temps mingi te ba obotala video wana boyebi makambo na lobai na video wana na bi Constant Mutamba spiritualité nini o esimbi ye po atelema na Congo ndenge wana asimbami na spiritualité nini Congo soki toi bato musu bande ko ba est Constant Mutamba papa ya âge ne papa ba révélation bato ba pesa est-ce que ye wana te wan ya Congo ou bien ndeni nga lobinga bi wan ya Congo ko yeba auza na spiritualité ya Nzamba Mpungu Tulendo auza na spiritualité ya Nzamba Mpungu Tulendo po azala makasi azala fort Constant Mutamba ndenga telema kibongo ngamona mitunaki aza na spiritualité nini na mokili o batu mususu tamsu bo critica video wana beba o ba comprendre na mokili o soko telemi ne loko moko foza na spiritualité moko o za sur nango o ezo simba yo eza na batu mususu baza na ba spiritualité ya ba science occulte bazana ba spiritualité ya basanso kit bazana ba spiritualité soki ya ndenge nini batu na batu bayebi spiritualité nini oyo esimbi mutu wana sikoyo na spiritualité oyo ya Nzamba Mpungu Tulendo nzambe yangu ya nyonso nzambe azali kona ba nzambe nyonso eza Nzamba Mpungu Tulendo wana soko za na spiritualité wana nde okoyeba lolenge nini okoko sala na Congo lolenge nini en tout cas nenga telemaki na makamba malamu oya telemaki nango doki azaki muntu moko falaza na spiritualité ya Nzamba Mpungu Tulendo po bakoka ete bamsu batinenga badio mama Deline ye pazani mutasanso kiti ye pe boye mais tokoki koloba te likambo Nzamba lakisi te Nzamba atalisi te ou bien kaka bongo to loba kaka ki waza mutasanso kiti wana to tient entre parenthèses wana tolo belon ate tozota la bolamu o ya telemaki lelo o bakuluna badimna ampleur ya bakuluna na Congo edimna à cause na ye atelemi azolobela bato wana nyonso wana ke ba o nyonso bayiba ki bosa la prison condamné à mort boy nani yango akosepela na yo bato wana nyonso basim o bazana Congo wana o bazolia liambonga Congo kaka détournement combien de millions ba millions est-ce que bakosepela na ye baosepela na ye te oyo atelemi alobi ke nga mutu ya Kagame na kokata yango abinga na kokanga Kagame na maboko na ngai nani akosepela ni na bato wana nyonso bakabili wana nani akosepela na ye na yebisaki bino ngabi eloko na comprendre na makambo o ya pouvoir Tshisekedi yango na pase yebele na Congo na temps Tshisekedi pona nini bakabili nde bato batietie bakali toza na ba audio moko ebimaki miko otoleka bato ya SNEL so na mboka ni na balobi biso toza miso na posa to tia courant mais ba mikonzi ya likolo ba yebisi biso te so bozo tia courant ezozala ntango nyonso bakobetela Fati maboko bakobetela Tshisekedi maboko yango faut tiaka peuple courant ezala te po bayebaka ke Fati azosala eloko te wana courant bona makambo mususu ozomona de sikoyo de Constant Mutamba atalisaki ke azana bango te atelema kisiko na Congo otelema modèle wana fozala soit ozanoka na bango bosa assembla ou bien soit tu as une spiritualité ya Nzamba Mpungu Tulendo soit tu as une spiritualité ya Nzamba Mpungu Tulendo ndoko telema ngwi bakoluka o bakomona te na ba poison ko simba te boye après nangaka ko sala vidéo wana après na komona ba vidéo ebele Constant Mutamba leo na église dimanche na église oyo lobi na église oyo lobi na église oyo lobi na église oyo na mituna kingabi obi mutu aza na spiritualité moko likolo akolinga te mutu na ye apesango na ba pasteur wana po ba pasteur wana baza plus que bakoma plus que bandoki na biso ya famille bakoma bata ba Rose Croix
bato ba science okite bato ya do bato ba science okite en général bato ba kabal juif bato ya makamba mabe ebele bele akolia yo alena bandoki no nyonso famille ba pasteur wana zomona donc na monile na mona kiye na beglise wana kaka na otanga kutu ba kombote aoke kofuka mabati ke mabona mtunga bi Nzambe nanga mutu oyo mutu esimbi nzoto mobimbe simbami na mutu baketo maboko na mutu nga baki yon spiritualité nini o konsa mutambaza nango o ye moko azomona ke spiritualité neza makasi koleka ba pasteur ko batie maboko na mutu nga bi mwana mbalo aswaza na eloko Nzambe kati na ye o ezo telemisa ye azokoma lokwa Ibrahim Traoré donc il sait que ngelo bake aza asimbami na spiritualité moko siko spiritualité o asimbami nango est-ce que ako comprendre te ba pasteur wana nyusu baza na spiritualité moko bako détruire na banda ko baka bongo no mone leo na église o lobi na église o lobi na église o lobi na église o ndeko na ngai akozala détruite ndeni boyebisanga akozala te détruite ndeni batu ba bomi Congo eza ba pasteur batu ba bomi penda pardon peuple congolais polimis batu ba bomi peuple congolais eza ba pasteur batu ba bomi Congo ba détruit Congo par ya makasi pe eza pe sous ba pasteur o ba kota ba science okite na lo bate ba pasteur wa Nzambe bazali pe do bazali soki esika ba faux bazali seke ba vrai pe bayali ebele pe wana otomona na bazaki vrai mais lokwa ba yebi spiritualité ya Nzamba mpungu tulendo te yango bakotsa bango na baloge bakotsa bango na ba science okite fo simba mana spiritualité ya Nzamba mpungu tulendo bandeko nanga na saki video yango na expliquaki pona zongela awate nde na mona kinga mombalo na loba na bato na kokai koloboto zaina ba nga mombalo nda otambo na beglise boye soka za na étoile moko ba oyibango ko sentir te ke ba oyibe étoile wana au moins kaka ko kita po ba linga tele ozo tele maboye ozo de poste moko ya munene bongo poste o ya azwa ya munene wana eza de afuza déjà muntu moko boye étoile moko pesa kati na eza pa na yo poko matina niveau wana siko ngana lobaki pona ngana zoki on na kibomoto boye on dit sala propagande na ye babenga oni non asa propagande na ye pour un jour akoma président pour ako postuler pe akoma président eza pe mabete mais wana na loi pe ya l'été senga fozela l'air ba propagande ko banda bongo osala na ki comprendre que azosa propagande na ye yango azokende bon pe begiza na balobake a considérer kabiso ayaka le azolobake begize ko kanga begize ko kangama avisa ki na ni begizo amikie begizo minene ta avisa ki na begizo minene te OK begizo minene wana yango nde la majorité za ko beba yango de la majorité za ko beba o minene wana osomona OK problème ate ndenga na lobaki azosa propagande na peut-être eza mabe petenga moku na lobaki on tisiko na loba soki une élection o ezoya kuna ya nini o ezoya kaka élection o ezoya kuna soki ba par rapport ya batunyo songa na ebi na Congo soki Constant Mutamba a tir candidature ne na koza mutal boso soki il s'agit na voter quoi na ko voter Constant Mutamba na voter pour na kaka lolenge kuta zaki ne président metala lolenge ne atele makitele mai na voter na ngaye lobanzamba pekisa ki adeline teyete c'est ça mais na komona boy nanyango akoki ko sepela te na makambo mwa mbali wana asali na Congo o obike ba congolais tuki mama mbali oto tiki ka makambo ndezo kendela boy toza vraiment na ebité toza ba grand moko ba congolais na ko imaginer ngote ozomona OK toye na toko to mélanger ka na avant makambo wana oyo ya Constant Mutamba bimake a détourné mbongo soki combien ba bazaka bato ba millions Nzambe nanga a détourné soki combien avant makambo ne bimande ko muka ebisa kinga
abinanga mama Deline to sambela anaye abinanga mama Deline aloti ndoto moko boya en tout cas na bondele na makasi na comprendre te ndoto ngate mna lotaki mutuntu nta lotaki OK abi mama Deline aloti ndoto moko boye Constant Mutamba alati salite na kati ya libulu alati salite na kati ya libulu alati salite penda mais président Tshisekedi alati penda bien atelemaki likolo ye na libulu yesko na likolo Constant Mutamba zo tia loboko po président abenda ye abimisa ye na libulu mais président zo taleka bo abandi koseka nde abaluki akei onde bilomwa bon abaluka ki akei mais abina comprendre ndoto ngo te Constant Mutamba azotia loboko pa président abimisa ye na libulu mais président azotaleka bo tale bo Constant Mutamba salite na kati ya libulu wana moi ça na bisinga lelo après quelques jours 3 jours je crois nde tobandi koyoka makambo détournement wana tobandi koyoka ngo sikoyo bandeko na ngai to analyser makambo wana to kena na président Tshisekedi to ketozonga tala makambo ba guerre wa este ba politicien belé wana bazaki minoko na boya kokangama babanga Kabila bamsu babanga Kabila babanga Kabila na bakabili nyonso bamsusu bazana bango bato Kabila de ba fiti ya Congo mutu nyonso aza muta Kabila za fiti ya Congo mutu nyonso soutena Kabila aza mofiti ya Congo nzamba loba na ngai yango baoza te na royaume Congo na royaume Congo baoza te nzamba loba na ngai OK donc ici koyo Constant Mutamba tala ba makambo nika lobaki wana ba kamere wana se bakozala d'accord nango tala kamere makamba kamere ndenge lekelaki prison tala yona 10 ans abeti ata soki combien de mois kaka abimaki na ye nde président pe na mnoka président lobiki bakoselaki kamere makambo OK c'est bon kasi problème te sikoyo yango nanga na loba boy na makambo oyo tozoleka nango na Congo président Tshisekedi fa yeba banani bazana yete nalandaka Pierrot Luwara soki Luwara awa alobi Luwara bakombo mwa bon alobi soki ye Constant Mutamba abengaka ye ayebisaki a soutenir ye po ye aza na posa akoma président de la République ayebisa sikoyo nde Tshisekedi ke kopesa ye confiance te boye mwa bon sikoyo nga bandeko na ngai nayebi te bavideo na ngai nayebi te soki président Tshisekedi akoolanda ngo to akoolanda ngo te déjà Pierrot Luwara aza mutu ya Kabila aza mutu ya nanga ozomona sikoyo soki ndeti mutu alobi ke soutenir nga un jour na kokoma président eza te ka osala coup d'état aosala pe candidature na ye soki abimi pe abimi donc ndenge loba te kaza contre président Tshisekedi ozomona soki président Tshisekedi aboyi kosoutenir mwana mobali oyo na makambo oyo en tout cas wana penda nayebi te soki to Congo na biso nayebi te mami tema bato eza ndenge nini ata soki azosala ndeti propagande selon nga nde nalobi ke kokende na l'église yana ezaka kosala propagande na ye avant temps ya nino ya babenga ni oui propagande quoi avant temps ya o ebandaka po eza na délai o ebandaka kelelo propagande ezobanda dati boye mpona bato nyonso babanda kosala babenga nino kombo no babenga ndi propagande kake kombo mo babenga ndi. C'est ça, je crois que ça bon vous comprendre que pour ça la publicité, la propagande na yo que na zo comme bo voter nga bongo yangwana donc eza na délai nango o ebandaka mais na stratégie pe batumsu ba bandana na bango avant akomusa sa ne mo makamuka bien pe to rotie misu ndeti ndiye pe ndenga zo sa mamna bien azolo baloba pe to tie pe misu nga mama de na tie misu soki lelo o apesi candidature na voter ye ozomona bato ebele bakovote nani yango akoloba akozala contre mwana mobali na Congo penza soki na Congo na ba 75 baleki ebele
faut à 75 pour oser la contre makamon balo asa to ke na spiritualité te bato be ba komela nga mama deli naza mutation soki taza boaza boto lunguna na spiritualité to zwana mpenda na ndenga telema ki pona mboka na biso to zala na nani o atelema modèle wana to zala na nani o atelema modèle wana bandeko na ngai normalement kutu na Congo normalement démission ya nani ya bon pour na démission na ye ndenga démissionnaki toyoki na itali ba place musu babike a démissionné et président pandémie démission wana ba place musu balobi ke a démissionné mais président Tshisekedi a boyi démission wana a boyi démission de soka boyi ngelo bake okoti kala kaka nani ministre ya justice ozomona normalement na bolamu nyonso au moins bala na sali normalement président Tshisekedi ba caméra ba détourna ba mbongo belé ye moka telema lobake ba kosela ki caméra makambo a détourner à moins na ko sa tom na détourner na l'autre qui on a ndoto mais on dirait zali aloba biloko bongo président Tshisekedi aloba ke ba kosela caméra makambo OK de atina zeti kamere aza fiti ya président wana aza muto faza la ka pembeni wana za ka na parlement pour ce qui ya longwe wana ekosimba te kamere egala Kabila egala Kagame ozomona do mutu loko Constant Mutamba mutu loko la o nanyo papa nani Jean-Pierre Mbemba batu wana o batelema ki mapona ko soutenir président de la République na bankamba boye en tout cas to boyité ce qui peut mais to landi justice nini ndenge salameli il paraît que mbongo wana ezali nango asimbango te ni te do bayika koko iselele ti ber moko boye pona makambo wana ye ande ko batango nyoso ngaku to bandana koma nani ministre est-ce que na changer voiture est-ce que na changer ndako ando babilo ka bon to éviter to mela mbondo te mais ngapa na oloba ndamba tadi singelo ko monter pona makambo wana mais à 80% ba conseiller makambo bande konanga to sosola to sala analyse to za bato ba analyse to sala analyse to comprendre ngapa na mo ba koseli mo mbali wana makambo ba koseli makambo sur le président de la République normalement na soutien nyonso mo mbali na memi pona e caméra mema soutien ni pa na e caméra amema soutenu o balimbisa e soki yepi président mutalimbisa e soki nani mutalimbisa caméra za libanda justice moko tezolande la caméra bato ebele ba détourner ba mbongo ebele bazana et puis bazo sala ka na parlement wana bazaka na gouvernement wana soki ya Constant Mutamba soki ma en tout cas nazo souhaiter pendeza la penda démission na ye président aboyango aboya démission na ndena yoki pande komoka lobi bongo que président a boyi démission wana pendant na beteli Fachi Beton maboko ozomona wana pendant na beteli maboko ezala kutu soki ye azana na ambition ya kokoma président un jour c'est normal pour Fachi Beton akoti kala wana te bane to lingi su ki bokonza bongo te bandaka kotika lotika la wana te to lingi su bokonza bongo te alors ça na tane o ke koka o esengi pe mutu musu pe ope so pe le ba pe sa candidature so esengi to voter pe billet to voter so esengi pe mutu musu to voter pe mutu musu c'est ça ozomona donc vraiment yango no moni kaka na ki ko partager makambo oyo batu obolanda inga nasi bo pesa nga raison mama de nous ayino na raison na lobaki spiritualité ni ne simbi mwana mbali oyo soka za na spiritualité ya nzamba mpungutulendo te onyo sosa les apamba tozo ba période mo ba mekaki na ba poison et simba kité yomba keiti kaka to kwesa e to memela ebo donc à 80% na ko ba 100% te pour nzamba talicité dans batalicité que c'est vrai à détourner bon wana to a détourner nzamba talicité mais comment na e ka ba dire na ye nandenga zara na makam na ye nandenga serré batwana procureur o akati makambo na ye il paraît soka sombi ndako na Belgique aya so combien de millions en tout cas non et puis ba mbongo bozo yiba o bozo zala corrompu na makambo pourquoi botonga ta na Congo ngote bo mitima
mama bebino bu c'est la carte to ko yungula to ko kombo la bino na kongo na piaka bokende tentika muke po bodondo wana puis bandako bosombi na balibanda kuna bana bino ba bénéficier na ngote ni bakoko na bino ba bénéficier na ngote ozomona do yango bandeko nanga ozo landanga na vidéo ozo sala musala omuni sina sa vidéo mona partager tolobaka ke émission nzambe mutu oyo aya na mokili o nzambe émission nyotindanga mutu nyoso aya te po ateyaka mutu nyoso aya te po ayaka na mokili oyo ayaki te ke biso ba 25 kwa mutu nyoso ayaki te na mokili oyo po asala ndeti ba video ndenga na osala mutu nyoso ayaki te ke po ayaka nzamba na loti te mutu nyoso ayaki te mususu nzamba tinde ya akosala na gouvernement eza musala nzambe ozomona ba jiji wana eza musala nzambe de faut sala ngo bien na lobela ngo de biloko wana musala o epesa melio ozo tangeli classe wana nzamba permettre te mayele kati na yo po yango ndo eli na moki yango muni ba papa mayele atala kale mwana asana moki akoyeba ke mwana ofasa sala mécanique mwana ofasa sala eloko boy mwana ofasa sala commercial moi face à la droit moi no boy face à la pédagogie moi c'est ça pour to bota maka déjà na ba capacité moko boy eza makamba nzambe yoza ministre o komi ministre boy eza poste na ya nzambe eza musala nzambe sa sala ngo bien donc yo o telemi na musala mo boy pona ko sala pona nzambe yeba yango ozana bitumba lingo za na spiritualité ya nzamba mpuntulendo esimba yo kala mingi te na gouvernement wana nyonso ezaka bato spiritualité ya nzamba mpuntulendo bato spiritualité musuba ozali sute kala mingi te tozokende kaka tozokende kala mingi te en tout cas na makambo oyo ya Constant Mutamba normalement peuple congolais fallait marcher. Fallait to marcher peut-être to boya na biso tete to boyi na biso makambo oyo ayibi na ete oh nzambe na ngai en tout cas bato bebo ba mama deli mais mitu na biso fo sala ka to fanda ma to réfléchir to za la fanatique te to za la te boye te yende ngazana soka te alinga ko te tala nona te nanya ko tele mapana ko ngwana lobi ke kabila yo boy ou bien Kagame yo boy ozomona mais yé ateli makia lobaki mais Jean-Pierre Mbemba ateli makia lobaki donc ata Jean-Pierre Mbemba na ata yende ngazana do bazaka batu moko bakabili wana baolinga ka bakoisa bango baolinga bango te yango muni na Congo na biso nde ezana tozana temps oyo ya babenga on temps ya transition je crois temps ya transition tozo longwa na moto oyo ezalaki na Congo wana tozo longwa na bato oyo balongola ki mayele tozo kota na bato oyo bazoza mayele o bazana spiritualité ya nzamba mpuntulendo kala mingi te do toza na temps ya transition wana toza na temps wana déjà yango to wana posa déjà Congo na biso na spiritualité déjà ezomata déjà puissance na partager ki vidéo moko lobi na lobaki likambu ya pouvoir ya Tshisekedi na pouvoir ya Trump ya Tshisekedi ezomata ya Trump ezokita Tshisekedi emata Trump ekita pona nga après na ko réfléchir koki kozala pe omoni mutu aza numéro 1 na mboka azo représenter pays mobimba wana donc na ko comprendre ngo ekoki kozala pe ke par rapport ya révélation nzamba alakisa kingai ekoki kozala pe ke pouvoir ya États-Unis ezokokita pouvoir ya Congo ezomata osomona pouvoir ya États-Unis ezokita pouvoir ya Congo ezokomata ndenge na eko comprendre nde nzamba ba ke baluba nde mutu basali po pouvoir ya Tshisekedi emata donc baluba nde tinga na ina zolo ko ezalo kwa batu oyo bazana nzambe kwa batu o bazana nzambe o bazo comprendre nzamba mpuntulendo ozomona bazo bondela pona Congo ezosala ke ezomata pouvoir na biso ya Congo États-Unis ezokokita donc ikalate
Congo ekokoma en tout cas tozaka akala mingi te nzamba mona biso yaona kika kosala video oyo pona kosoa na bandeko nyonso obolandaki nga kosa mutamba tamboli na beglize ebele lelo na nord kuna na église na nord lobi na église na sud lobi na église na matete lobi na église na limete lobi na église na yolo lobi na église boye beglize nini ya minene o kosa mutamba te makolo te atamboli siko beglize wana baza na ki sataniste moko ya makasi yebisanga siko soki po ozala na talaka histoire na ye ndenge bato bandeko nini bakufa na guerre kuna banini donc faut obika pe na bamakambo ya lekaki na wana fozaka mutu moko mwana moko oza na étoile oza na étoile moko siko tala non sikoyo okende kopesa mutu tuna église mona monaka ye afukami pasteur wana tie maboko na mutu kosa mutamba ndeko nanga kotikaka mutu no batiaka maboko te so oza na confiance mutu te ni mutu ya mwana na yo. Et d'ailleurs, pour que vous ayez confiance en moi, donc, ezaka passe. Eza passe. Nzamba sunga biso. Lelo, batu bakoma bate la mitu na bango. Siko. Bakoza bakoyi toufe étoile na ye. Donc, Nzambe asunga biso. Lango ka na ngena partager. En tout cas, pour nga faille pa na Congo to marché. Ba marché pende sala mapona likambu ya kosa mutamba tokoyi kotika ete akende ka boy tala makamba bakuluna ndenga telemaki na kimolende nyonso loko Ibrahim Traoré atelemaki na molende nyonso mutabon kaka bonka bobuki kama papu pour afanda na ye bien sûr toyebiki na Congo wana soki nzamba asali te eza pasi po muta telema sala quelque chose heureusement Nzambe kala mingi te bato wana nyonso kende bakokufa bakozozwa ba AVC bato nyonso wana bafiti ya Congo nyonso wana bakozala te na Congo misu baolimwa nzomona misu baolimwa heureusement mpenza ke eza bongo bazodondo na tamuke epi mingi bayebi ke baa na tamuke yango baa na susi ya Congo te mingi bayebi ke baa na temps ebele te na Congo wana bayebi na bango bongo en tout cas président Tshisekedi vraiment ba oyo bosolaka na ye boyebisa ata likambo kosa mutamba ata soki kuta kopesa candidature prochainement modèle azoyela ke ako mais quand même pe soko ngo kwesa mutabon po akopesa candidature un jour en tout cas c'est ko lingi pe Congo te olinga kita bokondi molingi Congo te. Mais consomme ta maso zaki na spiritualité ya nzamba Puntulendo na bolingo aza nango pona Congo en tout cas bange balonga ete mais soué nangeza vraiment président Tshisekedi aboya démission wana aboya ngovuma soué nangeza ndengwana zomo pour quand même toujours zela o nzamba osala biso na Congo na biso o nzamba taisa biso mais toza pe na posa moi kimia pété la siko makambo zo renye siko na oki lelo to lobi na Kinshasa ko makambo koloka ba to koloka ngo bobenga ngoni na français kokoloka eza ndi na portugais kokoloka batu na banzela ko braquer batu vraiment et comme so makambo nini Congo non to monité nzambe nanga sunga Congo papa nzamba Puntulendo mona Congo papa bakomotemisa bato na nzela so pe basoda mutu baosala ngwe so pe babandie so pe banani na nalandi pe likambo bien te na lukana la ndongo bien na bon préparer ka mutema po mutema makambo ya kolongola banino ba organe ya bato na yebisaka bino nga binzamba atalisinga makambo wana esili na Congo ezala sute po bandeka bakangi bato wana bilo mwa bongo na salaka na video wana osomona tomoni yango esili aliyi bakuluna etombami makasi siko makambo ya kobrake bato soki kobrake bato nzambe nanga papa atako to babetaka bana papa yokela biso mpe bakongole mawa papa tomoni bapasi mingi tosufri lolenge nyonso nini su non tomoni te koblake nano esalami te no bablake biso te no bakoloka biso te vraiment oh Seigneur
Nzamba sunga biso yango kaka na yaki ko partager na bandeko nyos obolanda Adeline TV les ozolanda vidéo aimer ta vidéo atoko partager vidéo te aimer vidéo les yoko aimer vidéo wana ekosa facilité pour vidéo ekende ebele to aimer vidéo ça lokola o lobi amen nzamba ko mona bat nyos o bako aimer ba vidéo o nzamba mona moko na moko bon nzamba mona biso na sali mo mikobe na sala ba vidéo te mais je crois que na zongi nanga ko sala ba vidéo isa bien vraiment pour mona na katabwe parce que mais ça mona pe maman Adeline bo mona ngata 2 jours et le 3e jour bo moni quand même nga isa bien vraiment nzamba mona biso ya onkalenge na loba pona Constant Mutamba pona likambu ya ndoto o mwa sala na lotaki ke Constant Mutamba na kati ya libulu et puis azaki salite bilambe pasuka président Tshisekedi azaki na likolo Mutamba zo pesa loboko mais président Tshisekedi azwaki na loboko wana te donc na ebité soki après na soka baluka ki na ye akeye atiki ye so pas simba ke loboko en tout cas suye na ngezali vraiment abaluka te atika Mutamba te atika ete to kanisa pe mutata na bolamu te to kanisa na bolamu mo mbali wana pe mabeni na sali na Congo mabeni na sali mbongo bato na ba détourner vraiment bakomi ko en tout cas 80% pona nga bakose na bango ye bakose na bango ye ba en tout cas to ebité ndambe ka sunga so penza mba to bondela pone to bondela pona ye mais nzamba sunga ka to bondela ka pe pona ye na mokano nkolo na mokano nkolo kwa nde biso to bondela ka na mokano nkolo poso nzamba bi bondela pona mutu obondeli se nzamba tindi mais so nzamba tindi te obondeli ka me na mokano esalama na mokano ya nzambe nzamba mona moko na moko na tiki bino kimia na Yesu Masia eza na moko na moko aimer vidéo na komba tata mona pe amoni mosantu amen.